Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Kolala na kolamuka bandeko nanga makambo ya somo. Balobi tambola mokili bandeko nanga oyoka makambo. Makambo eza ya somo awa. Ba audio ya somo ebimi pona musala nzambe. Ma audio ya somo, ba audio balobaka ba audio ya somo bandeko ebimi pona pasteur de la foi. Makambo eza somo kote oyo. Makambo eza ya kobeba, makambo eza ya koinda. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo be prenza na meme libino pasteur de la foi. Pasteur na biso ya munene ya mboka na biso surtout pasteur moko oyo abanga kanzambe bandeko na ngai. Mais yalelo makambo eza ya kobeba, makambo eza penza ya koinda. Nini ezoleka bandeko? Bandeko na nga ba audio ya somo ebimi na poasa. Ba audio ya somo pona pasteur de la foi. Ba audio wana ebimi na kombo surtout ya pasteur de la foi bandeko nanga eza somo. Mais avant to kota na moi ba audio wana na kolingana nuna sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga makambo bongo ezalaka bien boza ya kovanda. Soki oza ya kotelema en tout cas na osenga na yo ndeko, so penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu tia mwa biloko kolia. Tala kaka eza déjà presque 20 heures. Donc ezalaka bien au milieu li déjà avant okende mbeto. Na système oko ya kitoko. Tia mwa biloko na yo ya kolia, kote mosusu liaka, kote mosusu melaka, côté mosusu matisa pe volume, côté mosusu landaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya nani kombo moko kaka o tolobelaka chaque jour kombo ya Étoiline Inès TV na système kaka ya Tokos makasi. Bande konanga Bible zoloba ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Est-ce que mutuna nanga iza ba onyonso babelelaka kombo ya nzambe, ba onyonso bakenda kote ya makambo ya nzambe, bazalaka ya solo basali ya nzambe to ezalaka ndenge nini? Bande konanga nazotikela bino mwa audio moko boye ebimi pona pasteur de la foi et après ça tokoya kandenge to salaka to sali na biso analyse na biso na ndenge moko ya kitoko pe ya pete nyonso. Bande kobo yoka audio oyo on se retrouve juste après. Konanga boyoka message pour na pasteur de la foi. Makambo eza ya somo boyoka bandeko. Bandeko nanga bouti kolanda audio o ya somo. Bandeko nanga makambo eza ya somo. Selon audio balobi que non na minito bazoloba bauti kopesa pasteur de la foi porte-monnaie magique. Yango esali ke lelo pasteur de la foi asombi wilupango.
Oui, lupango au pasteur de la foi a sombi. Selon audio bandeko na ngai. Eza teke eza maloba na nga te. Eza ba audio kandenge ba bo audio ebimaka. Kandenge ba tindelaka biso ba audio. Kandenge ba audio etambolaka. Bandeko na nga. Siko mutuna na nga eza nanu. Pona bandeko o deja ba bando loba bongo keno ba pesi pasteur de la foi. Porte-monnaie magique. Est-ce que tango ba bando pesa pasteur de la foi porte magique wana bazalaki? To bazalaki te bamonaki to bamonaki te parce que lelo monde lelo bandeko nanga eza na batu mosusu bayaka soki baza na posa ya kosali réputation ya mutu bandeko nanga bakoya penza ba former ba makambo ba former ba sujet ba former ba audio pona koya kaka ko exposa ka mutu pona koya kaka ko sambwisa mutu pona koya kaka ko bebisa mutu tango bazolo ba keno ba pesa pasteur de la foi porte-monnaie magique est-ce que bazalaki est-ce que ba monaki bangonde ba pesa ki pasteur de la foi porte-monnaie magique wana to eza ndenge nini et puis bandeko nanga tango bazobimisa keno ndenge za boye pasteur de la foi asombe ba mapango 8 bamapango 8 wana bandeko na ngai bomonaki yango bokendaki kosomba yango na pasteur de la foi no tuna nazalaka mutu te ke non naza fan ya pasteur de la foi te mais bamaka mosusu nga nalingaka na nga kotambola en tant que chrétienne toyebi ke na communauté na biso toloba nanu bandeko na nga communauté congolaise eza communauté moko balingaka penza kosambwisa bato wana ezalaka nature ya biso bakongolais ezalaka penza vie ya biso bakongolais tolingaka te tomona succès ya mutu te il y a aujourd'hui des pasteurs bapasteur ebele baza na mboka na biso wana lelo ba kombo na bango nanu eyebana nango te bayebi ba kombo na bango te bakoya jamais kosalir ba pasteur wana te mais le jour où bomona ba pasteur wana bakobanda komataka nde jour pe makambo na bango ekobanda omona keno pasteur wana aibaki mbongo ya église pasteur wana abimaki na basere ya église na ye pasteur wana asimbaki kisi ata soki pasteur abatu asimbaki kisi te bakoya kaka keno pasteur wana aza na kisi pasteur wana abimaka na bandimi ya église na ye pasteur wana asalaka boye bandeko ba mapango boloba na pasteur de la foi est-ce que bokendaki kosomba ba mapango wana ensemble na ba pasteur de la foi to eza kaka ba makambo na bino ka ndenge boyaka pona kosambwisa basala nzambe to eza ndenge nini bandeko na ngai. Il y a pas longtemps d'ailleurs na sala kikutu na émission na chaîne na ngai pona ba o ba kolinga ba yoka biographie parcours et carrière ya pasteur de la foi ezaka na chaîne biso bokendeka bokita na ba vidéo eza na mois suka il y a de cela presque un mois on a sala biographie ya pasteur de la foi bandeko nanga télé-réalité les pasteurs de la foi ye moko ayaki kolobaki asala 12 ans de carrière hein. Non, à côté qui a banda makambo nzambe tango a décroché qui diplôme d'état na ye, ça que 12 ans. Tango a décroché diplôme d'état na ye, azalaki c'était à l'âge de 20 ans parce que abanda qui ko échoué qui 3 fois pour na ko décrocher diplôme d'état na ye. Tango aye ko décrocher pour la troisième fois tango aye ki ko passer aye ko décrocher aye ko zala diplômé bandeko nanga ndeta wana apesa ki vi na ye pa ya nzambe depuis 20 ans jusqu'à présent pasteur de la foi lelo 50 ans. Donc dengeza boye pasteur de la foi 29 ans oyazo servira kanzambe kolanda parcours na ye kolanda télé-réalité na ye oyo esalamaki c'était au mois de février o bando bakendaki kosalela ye télé-réalité batuni pasteur de la foi soki azwaka bambongo soki azalaka na bamapango soki azalaka nde nini pasteur de la foi lobaki nini année oyo ka année ya 2023 nde nzambe ayaki kosala ye grâce ye na mwasi na ye baye kosomba lupango na bango tout ce temps les pasteurs de la foi azalaki locataire bandeko nanga communauté na biso ezalaka nini pourquoi biso na communauté na biso tolingaka te tomona ba pasteur na biso pe bakendaka likolo bakendaka pe liboso neti ba pasteur ba pays mosusu tomona awa ya pas longtemps ka biso communauté na biso toyaki na makambo ya pasteur ya Bostra c'est le pasteur Charles Bameko
Toya Kiawa, pasteur a détourné ce qui 20 000 d'euros, 20 000 euros. Et Kendaki, et Zongaki, et Mataki, et Kitaki, et Zaki, Bamakambo, Belé, il y a même de ces personnes, oh, Bakota, qui n'a pas réseaux sociaux, pour insulter ces pasteurs. Bayaki, Penza, Ba Ofinga. Ba kritika et sans toutefois kolandela makambo eza nini eske makambo ango eza ya solo pasteur a détourna kimbongo wana eske ba preuve eza mais parce que eza kana mutu moko nde abandaka makambo nyonso mutu moko kaka asoufflaki sur les réseaux sociaux et puis c'est fini mutu nyonso to azwaki makambo wana akomi kotambola nango na ba réseaux sociaux tout ça pourquoi pour salir le pasteur bandeko nanga totika biloko ya bongo ce n'est pas bien. Ngana lobaka nanga chaque jour quand ndenge Bible zongisaka biso ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Bamaka mususu ata soki quand ndenge tozwaki ba audio batindelaki biso ba audio bandeko nanga e. Nga avant na kotisa émission na vandaki nga moko na lobitin nalandaki télé-réalité à pasteur de la foi. Et les pasteurs de la foi comme na ye ndenge abandaki ministère na ye tin lelo. Je ne pense pas que ces pasteurs là a koki penza ko tala makamba souffrance nyonso oyo aleka nango na makambo nzambe lelo aya ko boa kango de côté pour que akende na banda kwa banganga akendo zwa ba porte-monnaie magique. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ça, dans la mosusu ba pasteur mosusu koti kotala eboye olobi ba pasteur a bongo penza parce que les pasteurs déjà alingi kolata alingi ko apparaître mais ce n'est pas le cas avec les pasteurs de la foi. Pasteur de la foi kokuta yeti o alataki o mataki ezongaki il a toujours été simple. Et puis les pasteurs de la foi ceux qui zalaki kandenge bato bazolobaki non lelo yepe ba pesi porte-monnaie magique. Pasteur de la foi o tolingaki to mona ili susu na ba théâtre tolinga kito mona ete ye moko kutu alobaka théâtre wana ezalaka appel na ye et puis ezalaka pe musala na ye ye aza neti ba pasteur mosusu te ke non parce que je mon église naza pasteur kuna il y a de ces personnes o bayaka kopesa offrande il y a de ces personnes o bayaka na badim na bango ngana vanda nanga bayela kanga ba offrande na badim te yaza pasteur a bongo te. Il travaille pour sa famille, il travaille pour ses enfants et sa femme. Abostaka dur ces pasteurs. Abostaka dur la famille. Toti kabilo kwa bongo. Bande konanga nazo zongi sabino lisusu audio bande konanga boyoka. Toko zongi la lisusu pona moi analyse continuité surtout analyse na biso. Na système a bien bande konanga. Motema nanga esali pasi na oyoka pasi na motema koyoka ba audio ya bongo pona ba sali ya nzambe. Et osala pasi makasi. La famille on se retrouve juste après. Konanga boyoka message pour notre pasteur de la foi. Makambo eza ya somo boyoka bandeko. Et puis bande konanga soki totali bien, totali penza bien. Na pays mon donc na monde entier, tout le bango bongo, soki eza na pays oyo bato basambelaka, ezalaka na RDC. Congo na biso to sambelaka mingi, mais eza place moko oyo ki mutema mabe ezalaka nango pas possible. Congo na biso to sambelaka mingi, mais ezalaka pays moko bandeko nanga tolinganaka te. Tolingaka to monaka échec ya batu. Tolingaka to monaka batu ba souffrir. Tolingaka to mona évolution ya mutu te. Bandeko nanga ezosala pasi. Pasi penza. Surtout ya kokoma na niveau ya koya kosalir na basali ya nzambe. Il y a pas longtemps awa, quand ndenge na lobaki c'était le pasteur Charles Bameko. Et du coup, tu as les pasteurs Marcelo Tunasi, avec les histoires de Papa Wemba. Il y a même de ces personnes, Félix Oazé quoi, Bamakambozo Loba. En tout cas, et ça la pasi na motema.
toyaki komona wa makambo ya mama Micheline Chabani oyo elobamaki sur les réseaux sociaux. Toye komona pe makambo ya sœur Eunice Manyanga oyo elobamaki sur les réseaux sociaux. Et du coup toye komona sikoyo makambo pasteur de la foi. Communauté na biso tolukelaka basala nzambe nini? Tolukelaka penza basala nzambe nini? Pourquoi na Congo na biso batu en tout cas batu bakipaka te ezala basala nzambe ezala banani bango bakipaka te? Bandeko na ngai botika ezana batu mosusu na lobaka toujours surtout sur la vie spirituelle. Il y a des bébés spirituels. Ezana batu mosusu lelo kaka ya mbi Yesu ayebi makambo nzambe te ndenge tambolaka. Siko tongo bo bino bokoya na ba critique na bino bokoya na ba makambo na bino ya kosambwisaka batu sur les réseaux sociaux. Batu wana ba bébé babotama lelo na makambo nzambe wana bokimisi bango musika. Omona peut-être na église abando akomaki kokota ayoki ba makambo bongo na église akati. Batu mosusu peut-être azana yata na pays te alandaka les pasteurs de la foi peut-être na télévision bongo ayoki ba makambo bongo alobi na kolbando lisusu kolandaka yete. Bandeko na ngai botika jugement ezale pa ya nzambe. Pasteur de la foi ata soki lelo akoti na makambo molili ata soki lelo akoti te etali biso te etali nzambe ye moko. Biso lelo pasteur de la foi aza représentant ya nzambe aza pasteur aza connu aza reconnu en tant que pasteur en tant que un loin de Dieu. Alors biso tozana droit wana te to tozana temps wana te ya koya sur les réseaux sociaux pour juger ces pasteurs. Biso to parce que ba pasteur na biso ba komi banzambe na biso ya se ya moyi. Alors ba bandeko nanga botika biloko a bongo. Ba biloko a bongo yango esala kakye ba brebi ebele lelo ba komi ko bunga nzela ba bando kende na bango na nzela ya solo nzela moko ya bien. Tellement biloba loba na biso, tellement ba critique na biso et ya ko sala ke ba brebi mosusu ba komi ko bunga nzela. Alors jour asuka yo muto ozo ya wana pona ko formaka ba makambo pona ko ya ko formaka ba lokuta surtout sur ba kombo ya misala nzambe bandeko nanga jour asuka ekozala somo parce que ezana ba brebi lelo ba bungi nzela à cause de vos paroles lelo tolobi soki okufi nzambe ake kotuna yo na yebite nini ko yebisa ye. Alors soki pasteur ye akwe tika ye akwe ya ye moko nzambe ayebi ndenge nini akola musaye. Et puis là mosusu nga na constata na Congo na biso tellement ebele ya batu façon ba traitaka ba pasteur c'est comme si na Congo na biso ba pasteur bazalaka lisusu te. C'est comme si ba pasteur bazalaka lisusu te ezala pasteur ya solo ezala pasteur ya lokuta bakoya na bango mbutu toujours sur les réseaux sociaux pona koya kolobela bango pona koya kofinga bango pona koya kosambwisa bango et ce qui n'est pas bien. Bande konanga tango bobimisaka ba audio wana bomitia na place botia ba pasteur wana na place na bino si c'était vous batu lelo nzambe a élevé yo mokili mobimba komi kolobela kombo na yo et que batu ba komi koloba keno okomi mutu akisi okomi mutu okoti déjà na ba monde moi moko boye oko sepela. Je ne pense pas que oko sepela baza basala nzambe baza na mitema bango pe baza na mai baza pe na makila ba makambo susu to yebaka ndenge nini akobimisango ata soki yo yebi ata soki eza révélation na yo vanda na yo na révélation na yo ke koya pona kosambwisa basala nzambe na ba réseaux sociaux te eza bien te. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance ya muke kaka na yaki ko partager na bino bandeko nanga botie la biso ba j'aime ba commentaire bo sali la biso pe ba partage na système moko ya kitoko mingi makasi. En tout cas la famille bye bye et à la